Oui, papa, on a le droit de réponse parce que trop c'est trop. Depuis ma camboti na ndenge comme le oyo to la ngango de près mais et to ngona ngoma kamaba na mité. OK. Omoni Diego wana na développer moke moins vite parce que na un rapport fana banda musala. OK. Diego wana tanga to linga Natasha ngana boyaka. Ah, na boyaka libala na passé na on a ngona Diego c'était un aventurier. Tout cas répondre na Sarato la lobby c'est moi qui l'a appelé la mignon répondre Chico. Ah donc yo mutu otindaki Natacha à répondre Sarato. On a autorisation. Oui. OK. Oui. Maintenant les beaucoup de familles va Diego ti. Les familles va Diego ti. Parce que c'est un peu c'est important pour Mokete. OK. OK. Alors maintenant Diego na Natacha na banda ko tu ba fanda ngai na mwasi na ngam pota banda kwana. Maman ko ya poti Natacha kufa likola Diego. Ambo? Oh là, c'est fort oui. ça. Quand on a abandonné la famille Diego maman na kufa. Chloé a comment na poto na ndenge ni na moyenne nini qui a supporté le frère pour que moi na biso akende poto. Omoni Diego tant ali na poto akoma na ndako na ngai. OK. Na solo na Diego na bi Diego wana na bakabana na Natasha tena bi Diego na rozwa Chloé na poto. Wana yo muto lobi. To solo na Diego. Quand on va kabana na bango Diego atiki bana bomoni na ba filmaka bana comme c'était il y a un programme na suis moi na même moi na. Na août pour na sala nini na do moi na mi balé Diego na Natasha. Mais le quoi il y a telinga te me la pêche une semaine de 3 jours ba récupérer moi na tota so ba ko. Ni bala na Sarato la etali batute. Mon bala rolling moi ça lingi, moi c'est pas rolling on bala lingi, on s'en fout de ça. OK. Diego na Natasha li bala na bango. On t'a constaté moi si on a yo interview qui l'autre wana. Azali ndeko ya Diego ti. Je te dirais une chose, au moins tant qu'on dit qu'il y a un héritier. Oui, papa. La FCD Diego fana la poto parce que l'Afrique à venir est. OK. A boy a dit que non, makambo héritier ça pas dans la vie dans la go lâcher héritier. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bino Baye Bolanda Kaleko de bonne conduite. Il est temps de la vérité. Il est temps de tirer les choses au clair par rapport à Oignon Sobomonaki Naba et Tando Ike Nabino. Nakanisi makambo ezoko sala pasi ezoko sala soni ezoko toucher ba papa na ba maman na ba famille ya bato ezali exposé. Ndakisa Bolanda ki émission moko na yamba ki lobi mama Yvette ozali bongo nangambu ya famille ya papa Diego ayaki ko démentir makambo ndeko na biso alekaki awa pona koloba ete Diego azali irresponsable azwaka soin ya bana na yete alobaki mo makambo ebele pe na ngambo ya mama na biso Natasha azali pe na famille babengaki ngai na butu pour que baluka moyen basala droit de réponse na bango lokola biso tozalaka l'église au milieu du village. Toluki peto pesa maloba na oyo azali papa na ngambu ya ndeko na biso Natasha toluka moyen toyoka ye na bokebi nyonso nakopesa mbote papa mbote. Mbote papa. Bonne santé papa. Oh santé ça va très bien hein. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ouais, biso pe toza bien Nzambe azoko sunga Nzambe azoko batela. Biso tozo bengo à partir ya Kinshasa awa bisika boni yo o sengaki rendez-vous oyo. Poto luka mweto sala yo na biso émission oyo. Yo oza nani pe ozwami na mboka nini bandeko balandi ba meko ko comprendre papa. Ngai nazali Justin Diangenza, on bali ya grande sœur ya Natasha. Parce que Natasha Lelo Azali, orpheline de père et de mère. OK. Nana koma lokola papa na Natasha. OK. Yo koma lokola papa na Natasha. Nakanisi bandeko balandi bino boyoki yango. Ba série des émissions et Salema nan. Ba série des émissions et Salema ti ezo continuer au Salema. Na mona yo koleka na ba médiaté ko luka ko senga droit de réponse. Lelo yé pour ça la droit de réponse pour na eloko nini pe pour na nécessité nini. Oui, papa, on a le droit de réponse parce que trop c'est trop. Depuis ma camboti, comme il est là, de près, mais et tout le monde a amitié. OK. Au moment Diego, on a développé moins vite parce que dans un rapport, il faut dans mon sala. OK. Diego, on a entendu la Natasha, on a boyaka. La boyaka, on a passé, on a Diego, c'était un aventurier. OK. Et par après, on dit à moi, je suis allé au Bali.
bakanga mena mobali pour abandonner Natacha na maman likolo ya Diego. OK. Maman pour la poti Natacha kufa likolo ya Diego. Ah bon? Oh là, c'est fort oui. ça. Quand on a abandonné la famille likolo ya Diego, maman na kufa. OK. Na baneko le Diego te. OK. Mais vu que Diego do fanda na Natacha, ba poti pa na mi balé. Naki na choisi. On commence à quelque chose na panchi de ngabi Natacha. Mon bal na ça date si na bata 3 pierres pour mela pour la famille et c'est là. Yo do mobali. OK. En tout cas même pas consommer na 3 bières. OK. Ni bala na Sarato la etali batute. Mon bal rolling moi ça lingi, moi c'est pas rolling mon bal lingi, on s'en fout de ça. OK. Diego na Natacha, li bala na bango. On t'a constaté moi si on a yo interview qui lobby wana. Azali ndeko ya Diego te. Azali ndeko ya Diego te madali, moi si ya frère ya Diego. Mais papa, nazo kozo continuer. Nga na yambi Sara par rapport à makambo yo nga to solo ki na butu a lobby était maman Yvette azali moi si ya grand frère ya ba Diego Liboso et yo pe oyebi maman wana. Maintenant les beaucoup de famille ba Diego te. Les famille ba Diego te. Parce que dans une personne c'est important pour moi. OK. OK. Alors maintenant Diego na Natacha ndaka ba banda ko tu ba fanda ngai na mwasi na ngam dokota ba banda kwana. OK. Ngai muto do lesa bango. OK. Odo na papa. En ce moment on sur la chikoyo. Grand frère Diego a fanda na poto a loki swana. Na mwati na ye, oto benga na ndako na ngai. Ba benga na ndako na ngai pour na s'expliquer. Na ko dénigrer parce que aïe avec beaucoup de respect, na pe na ko péter respect. OK. Bo be na ka yé moko loki swana, aïe tellement makamoto le bananda ko ngai. Ba ko be na pe ça. Bon. Moi swana. Alors, hier Sarah a se permettre à finir moi si de quel droit ngai pendant na moi tanda na finga été na beta été de quel droit nous finir moi si ngai. C'est pourquoi dans le lobby ngai na ko tenir Sarah na justice. Tout le monde n'a pas Diego, il pendant le Diego, que non Diego arrêtez d'hémorragie à Bouzo Bana, tika ma Bouzo Bana. A vu Diego te, il maman du téléphone a payé moi c'est un tiki message oh na tine lego message na tine lecture. A bi moi c'est ngai te, on a fait moi c'est ngai. Ngana dio na Kinshasa, Toronto ngana Sarah wana. Moi na Diego Chloé azapa na ngai. Voilà, les solo wana papa to ke malembe surtout les solo ya Chloé wana. Yango nde moto ezo créer pena problème na limite to kota pena beaucoup plus bana parce que yango nde il faut to battre la bango mais Chloé a comment na poto ndenge nini parce que ba message nyonso yo tindela kinga oyo yebsa kingai solo la na Sara yo kisa Sara asala attention na yo kisa kiye et puis na yo kisa ki libanda micro te na tiango na kati ya émission po yo mona peke non oyo osenga kinga frère na yo je le fais. Chloé a comment na poto na ndenge nini na moyenne nini qui a supporté le frère pour que moi na biso akende poto. Omoni Diego tant m'a dit na poto a comment na ndako na ngai. OK. Na solo na Diego na bi Diego wana na bakabone na Natacha te na bi Diego na rozwa Chloé na poto. Wana yo muto lobi. To solo na Diego. Quand on va kaboué na bango Diego atiki bana bon mona ba filmaka bana comme c'était il y a un programme nanga na suis moi na même moi na odo nanga mon frère na même moi na donc na di donc un ti na suka mbongo nanga imoka mutu moko te siko na za awa na zo na utu pona na sala nini na zo moi na mi balé Diego na Natacha mais le quoi ya telinga te me la pesi bango une semaine de 3 jours ba récupérer moi na tota so ba ko ba récupérer bino pe bo pesi 3 à 4 jours ba récupérer moi na bazo mwana wana tikali wana siko papa na zo sentir maturité mo et responsabilité mo kati na yo pendant que Natacha faisait des émissions azo exposer bana o bazaya yo tikala lokola papa ya Natacha moi sino lokola maman na motema na yo obana ki sentir ndenge nini eloko nini et banaki koleka et pourquoi kaka il faut leka est-ce que akwa ki koluka nzela mususu te même à travers yo. Mais yo ka tanga ba émission les cas qui nga na mona même pas parce que na tanga même pas biloko wana. OK. Bato batindeli ngango ne na yiko pekisa Natacha ngabi Natacha arrête ne répond plus. OK. Ce qui a répondu na Sarato la lobby c'est moi qui l'a appelé la mignon répondre siko. Donc yo mutu otindaki Natacha à répondre Sarato. On a autorisation. Oui. OK. 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 Voilà, lokola actuellement makambo ndenge ekomi
ndenge zoko kende papa nangai, vous êtes un papa responsable, nazoko sentir que vous allez responsable. Moi je fais aussi une émission avec Sarah na tout n'est quand même question onga nazoko tunaye. Mais Sarah a lobby était moi na wana selon masolo ya solo na mobali na Diego. Moi na wana démarche wana bobanda ngo ensemble na Diego pour que moi na akine poto mbongo wa Diego ekota na kati ya démarche ya moi na wana. Ezali pia lokuta wana papa. Mon frère, est-ce que ngana na mona ta 1 centime de Diego na vie na ngai? Ngana est-ce que ngana sina fanda na Diego 10 minutes solo liboui? Tala Diego ngana na li côté mon congolais à Brazzaville côté mon zaïrois. OK. Aya pas ngana Brazzaville, na PC bloc na repesa yeboui. Na fanda jamais 5 minutes na Diego to solo jamais. Et moi ka ebika na niveau na ngai té. Excusez-moi, hein, avec beaucoup de respect que je lui dois, tout un niveau mon côté. Mais jamais 5 minutes sur la Diego. Papa, s'il vous plaît, émission de la Galéco de bonne conduite pour na respect à Yona frère na mobile lokola boza mibali. Okoki ko tchana moi c'est moi niveau wana ekende moi moulaye. Mais au continue. Non, yo peut-être du niveau on a ndenge mosusu. C'est-à-dire dans un niveau mon côté passé par rapport à âge d'abord. Dans âge mon côté, na ba vie on va dans la rappel ma vie on a été. OK. Et puis oui bien loba papa ndeko Diego na moi sine ba fana na poto abato benga na ndako na ngaza na musala à part ça la nyoyo ye Diego asa ndeko moko susu atika moi sine bana na mangai wana ayebi yango kwa le ba finga la tasa ezali ndenge na bango leki na bango tango Natasha kabona Diego leki na bango moi sine auto bota mapasa Tatiana auto bota mapasa aya ko senga afana pa Natasha pas na difficulté je refusé. J'ai dit non, avant de faire la tête. OK. Tatiana kaka moko wana la loger pas petit frère na Brazzaville pendant au moins une année. Ako ça kana pas tout goité. OK. Mais papa na ba audio wana oyo loba ki lobby na ndenge ngana yoki yango po na landi yango na bokebi papa. Olobi lisusu ete Diego azalaki na place à gofanda te Natasha nde alokota ye ache na ndako. Comment famille ekoki kondima bozwa mutu oyo non. Ouais. Non, dans le but c'est qu'à l'okotaye, dans le but c'est qu'à l'okotaye. Dans le but c'est qu'à la place à faire la tête. Dans le bagi boye que Diego a dit clando, na ndako ba Natasha. OK. Yango wana na abandonné ki maman la kanda wana abandonné ki maman pas à faire Natasha na lona nani Diego na ndako. Voilà. Mais c'est comment papa yo ozali responsable okoki kondima muto yo abali mwana na bino na muté aboti non asali geste moko boyete mais bozuye na ndako na bino abandi ko bota na mwana na bino pe na kati ya ndako aboti mwana ya liboso pe akomiti ya mibale bozotika kaka muto na fanda kaka. Pardon, c'est un perso pas chef pardon. OK. Au cas daté. OK. Voilà, mesdames et demoiselles et messieurs, c'est comme ça nous sommes en train de continuer avec l'émission. Accordez-nous 2 petites minutes. Papa Azoseng a l'autorisation. Voilà. Oui, allez-y. Ouais. Mais comment on a eu sûr. Monsieur a tombé sur autorisation. Pas de la famille mobimba et boya Diego. OK. On a abandonné famille le collège Diego. OK. Alors on a mon tout makashi, moi si nanga secrètement de monsieur Mbongo après si Natasha na Diego parce que ozwa na ko fouter là. OK. Hein? Voilà. Bon Diego Diego wana alo bana to le balanga na yebo. Soka pesa biso ata 1 centime ata molanga moko ka tombela ngai. OK papa. Na yo ki lisusu na ba audio na yo otindelinga olobi ete lorsque Diego ayaka pona wenge yo kutu opesaka Diego makanisi ke atikala. Mais Diego aboyaka alobi pona babola mwasala pona héritier a salaye lelo Diego azongi akomi kokanga baji. C'est que yo ozoko reprocher na frère na yo Diego lelo na makambo nyonso en tant que père de famille o yo pe ozana bana ozana na ba responsabilité ozoko mériter respect. Soki que Diego azotala yo sikoyo Sarah to azotala yo Natasha azotala yo famille na yo na famille o mibale ezotala yo message nini oyo kozala nango o koki kozala message ya kimia papa po tozana besoin ya kibomoko message oyo o kocha kimia pour que makambo nyonso elimwa ekende lokola pe yo moko mutu do lobi ete otindaki Natasha aya kosala droit de réponse na maloba ya Sarah. Je te dirais une chose, au moins tant qu'on dit qu'il y a un héritier. Oui papa. Na ebisi Diego ngabi Diego fana la poto parce que l'Afrique a venir résalter. OK. Aboya a dit que non, makambo o héritier ça pas dans la vie dans ngai na go lâcher héritier. Voilà. Grand frère na ye Loki ça ou dit en Hollande aye ko doit pas y ba ka ki na boyi.
adongi Kinshasa. Ok. Bon, question vous avez sous message nini yo koki kozala na yango ya kimia soki le deux familles bazotala bino ezotala yo na minute oyo yo odo tikala neti papa ya Natacha responsable ya Natacha pona ba bazar o ba bavure oyo bana baza na kati message nini oyo kozala na yango ya kimia pour chercher à apaiser les esprits pour retrouver d'abord moi je n'ai pas apaiser les esprits parce que ça rate tout assez permis pour finir moi pour y éviter. Moi je vais aller jusqu'au bout dans cette histoire là. Je vais aller jusqu'au bout avec Sarah. Diego me connaît très bien, même sa famille me connaît très bien. Donc, si on te coûte un respect. En ce moment, je te parle, il y a la Diego Lopez dans la photo en Hollande. Après, il y a un peu de par rapport à ma Makamoto Bima. Alors, on t'a vu appeler ce mot de Sarah. Sarah, dans le coup, c'est que Bapé Natacha Mbongo, Katina moi la photo. Or, depuis Diego Lopez, on a la mona banati. Moi, la Diego mi balé à chaque mois Belaka. Il faut que tu aies un moment de traitement. Il faut moi la alia. Donc, Diego ne faut absolument rien. Mais lobby est na yambi mama wana na yambi mama nanga Yvette mama Yvette a lobby était Diego na Sarah baba salaka démarche pour ba ki nokozwa bana Natacha nde aboyaka akimisi bana wana aboyaka Sarah kutu do lobby ke non ye mutu ake alukaka bana na ba ki notanga école moko na bana na ye place ya tangaka mais Natacha do aboyaka apunaka école moko boye o ye moko do akina ko cha bana wana pezaka lokuta papa. Vrai ou faux, merci pour la vérité Nabino. Merci pour la vérité Nabino. Voilà. Merci papa. Nam kanisi oza en plein boulot. Ezali ndeti question nanga suka pona luka mwena tika yo okeno sala musala. Nazo kozo toka justement par rapport ya service oyo senga kinga odo délégué kingai et puis message pe comment ki Sarah. Mais au cours ya émission à Sarah a lobby était bana ya ye mwana ya Diego aya na poto na identité ya Diego T na identité ya mutu mususu eza pe makambo solo et puis à tout question Diego aya na kombo et yo kana sa mwana Diego aya na identité na kombo na ye tonge bote. OK Comme le tonge bote Claude tout Chloé. OK identité na yango wana. Voilà. Et puis question mususu ezoko tunama pourquoi na famille bana bazé belé batu bazé belé beaucoup ki komema poto mais bon pour kika kozwa Chloé pour nous kende na ye poto Diego mokolo mwana ayebite est-ce que zali infraction té infraction ni parce que quand d'abord na banala histoire on a toujours en connivence avec Chloé avec Diego Diego quand Diego a abandonné bana j'avais le plein droit à kozwa bana wana mais ne pas na bona na out pour na Natacha na mwana Diego mi balé mais mwana Diego mi balé na kotika ye papa na Alex Abokashi na tina mwana poto totala soka mobala te ozali papa asangisaka jamais papa soki na kotika mwana wana même tina baba na kotika ido azo mwana na ye moko azo en charge ozaka papa chaka mai na se papa na ngai kita motema mabesi ye et go changer yo te bo continuer so sala ka malamu c'est le bon Dieu qui va vous payer papa papa na ngai omoni ya pona tamo ya mokena na musala ko na musala ye Diego na so botin Diego alors ça va bien fait na ngai ata la claire mais non c'est alors ça va bien fait na ngai Diego wana OK mais moi si na ye wana sara o saka na batu boyete OK ngai pena na komema moti na suka loko azo ya do kantika Chloé da porta comme on se le kutako akokuta pe plainte à Chloé na poto un jour na poto akokuta plainte à Chloé siko Chloé akofunda papa na ye en tant que ndenge nini po no linga na comprendre papa parce que ngai non na pas stratégie OK après on kutaka plainte au samba mwana na ye c'est tout OK voilà papa message à suka poto luka mweto kabwana message à suka nga nazo kosenga ka message à kimia ya suka pona luka mwena tika yo continue musala na yo nga na to panga na émission na to na grand frère moi c'est na to na grand frère na Hollande moi grand frère ya Diego OK biso to na problème na bango te OK biso to na problème ya Diego te parce que tika na moi c'est na kena na problème na yeti yende sera problème. OK merci nakanisi papa o nyonso yozaki nango na besoin oloba mokili do comprendre yo yango o do bimisi papa yango on pas de musala pardon. OK merci beaucoup allez bonne journée papa merci Nabino Pena ciao. OK voilà merci
Bandeko Balandi à Top Média Télévision, c'est une façon de vous expliquer que à Tozala Nabiso, église au milieu du village. Émission Lekaki, papa sepeli nangote, famille pe et sepeli te. Basenga kibiso droit de réponse. Droit de réponse na bango nakanisi tolekisi oyo azalo ko la responsable ya Natacha Awa. Yé moi lobit. Ba propos nyonso abimisi, ça n'engage que ces messieurs, ça n'engage que ces papas. Na pesi respect longo nyabisika de zwamiye. Nzambe abatela ye, Nzambe azala na ye. Ce que Jésus-Christ a été tokokuta na mbala sima. Pour nakoluka moyen ko sala toujours une autre émission dans le souci toujours de vous informer bongonde na tikibino tokutani mbala sima. Allez, bye bye.